président aye démocratiquement pe balinga ça les sous coup d'état ekosimba te yango nazo lancer message par président Félix vraiment aux nzambe zala vigilant président aye démocratiquement pe balinga ça les sous coup d'état ekosimba te yango nazo lancer message par président Félix vraiment aux nzambe zala vigilant. Mbote na bande retour message na kolanda magazine yoka base toza déjà sur le terrain awana mwana mboka José Matouvang en est au décryptage actualité politique a toujours collègue à mboka na biso République démocratique du Congo na osenga na H Kamande afongo la caméra pour mon invité na mokolo na kialement couper ça mwana mboka mbote mwana mboka John Kamande le grand journaliste pe na sima caméra ba mbote belé isusu lelo toye ngai mwana manianga pona koyeba ko analyser makambo mboka tokotika mboka te makambo nyonso eleka na mboka esengeli ba internaute bisika nyonso boyeba kango donc bo kebi malamu boyoki malamu ba mbote na bino ebele bisika bozali na kati ya mboka RDC libanda mboka oba ba mbote na bino toujours vos soutiens botia j'aime pe ekozala bien nzamba pambola bino ok nzamba pambola bango tokoti maman na mama ya likam na actualité oza mukolo na kati ya mboka ya biso mwana mboka to monde mokonzi ya mboka comme ko se préparer akitation na kati ya est na est ba yamba ele susu tondene ni limbo na bana mboka mokonzi ya mboka azoko se préparer akende kotala na susu est wana oyo ba musu bazolo bayango bako bete masasi kuna akeba président akobangelo côté mutu atie kimia kuna na kati ya est wa lobeki je mets ma main à couper soki est ezui kimia te ngai na kobenga mapenza président de la République te na kati ya moko ya RDC. Alors est-il que pe ezo que kokota ka malembe déjà espoir ezali to komi déjà na finalité ya makambo ratissage ka etikali esika to uti oma esika musika esika tozo poussa na eza déjà mukuse donc azako banga te bana est bazoyamba président na bango o atieli bango kimia o bazaki na kata bazamba bazozonga moye ba mama ba violer bango sous ezate moye ba mama mitungisa sous bazokela bango bilanga kimia ezokota na kati ya est président lobby ngamoko nazokende kuna ba moi bato o bakendeki kuna bato taxe au comité nani ya président tindaki kuna ba toma banga to balubanga on a bakende ko sala mo ba négociation diplomatie eleka ba komi kuna bakangi bango mais to komi ko mona papa journaliste to mona banga ba komi ko tambula bango na ba rebelle akode ko kuna ba ko manga ba photo na bango on dirait ba tindi ba photo to mona banga ba zo tambula bango à l'aise la image bibi donc to ziba te to mona banga ngo eza couple na bango to ndenge nini mais ba secret na bango ko yeba la kaka donc ba image na bango bimba code ko ba tindi ba image ya tomalu bango wana bazo seka na bango na bakode ko bazo seka na bango na ba rebelle wana o bakangi yo mutu bakangi en otage ba otambola na bango ndenge ni donc président ko kenene kuna azana les zamboka na ye mboka ezala ngo déjà pacifié donc eloko banga ezate c'est son pays donc bango bazo tiela penza président Félix eli qui a peu confiance na bango ezapa na ye ko ba nyoko makitam ta eleki na mama ceci na ba viol même ikolo bazala ba kimia alors baza reconnaissant par président okomala kanenge bakoyamba ene esengo confise ko kotala banguna so mokonza mboka nini akende osala ke kokanga bato wana to ndenge ni limbola na bana mboka bien okende ya président na kuna akipona azo asubarasa bo seri moko akendaka kuna seri moko akekuna bayebisaka na tozala ba 20,000 soldats okoma kuna sur terrain basala bango 6,000 soldats kaka donc akesusu ayebana ko vivre réalité pourtant wakekuna ayoka makambo ayoka ba réalité belé ya makambo ilika kuna donc président de la république azokende kuna pe a s'enquérir ya makambo sur le terrain asola na population nga kendeki na Grand Kasai azosola na population ye palinga kende kuna asola population ayoka pe makambo ko ba rapport musuba yela ka yena ba conseiller na bato mususu ezaka un rapport ya likolo mais au juste en réalité za makambo ezoleka yango fo kende asolola ndenga sola ki na population la Grand Kasai azokende pona asola na population pe ayeba makambo nezoleka au juste ata la température ya makambo nezoleka bona koyeba na ko pesa ye courage pe sikani makambo zotambola te ba conflit ezala ba communauté aluka pe solution bona koyeba ko rassembler ba communauté wana eza en conflit donc makambo belé azokende lekuna eza mo bongisi motier sikimia
donc azokende kotia kimia ya solo na kati ya communauté kota la kati armée. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui ne dérange pas. Donc makambo nyonso wana azokende kotala bakoyamba ye na kimia esengo eza déjà kuna ndenge bayokaki nouvelle wana bazo se préparer en conséquence. Donc mutukuti na ve makambo bien ekoleka kuna mais bakoyamba ye ndenge yal baki bandeko nindi baza na Grand Kasai tomona ki autaki olobango oyo epesaki mbemba est-ce que na SAP bandeko ne baza est-ce que na SAP bakoyamba ye bakoyamba ye bien pour avant kutoka kende na Grand Kasai abandela kuna avanda kuna combien de jours so ba plus d'une semaine avant kuna bato moso balobika kuna eza milieu moko ya guerre mais nana pakata mutu aloba te avanda kuna na kati ya est tamulai ayoka ba plainte ayoka ba doléance ayoka ba desiderata ya bato kuna na Grand Kasai ya kendeki mutu nyonso azaka na sika botama ye kuna eza sika ba mama na ye ba mboka papa na ye mboka mama na ye kuna nde aloba ayebisaki bango ke marcha moment bino boza makela na ngai po mutu na mutu aza na sika uta même Yesu Kristo ye moko balobaka ke Jésus de Nazareth marqué na kati ya Yuda bamboke bele ezalaki mais balobi de Nazareth parce que kuna marcha moment na ye kuna ezaki kuna makela na ye ezaki kuna mais pona koloba te ke na bamboka mosusu eza ete atie ya sango malamu Israël mobimba monde mobimba mais azalaki na origine na ye esika papa na ye mama na ye babokwama babokolela ye donc eza mabe te ntango alobiki marcha moment makela na ngai eza mabete mais ezo exclure te ke bakote musupu baza bana na ye donc azokende kuna akokende Équateur azobongisa pe akende Équateur akobongisa pe akende Congo central donc eza très bien organisé wana bakoyamba ye po bayebi wana papa na biso malgré bango mboka mama na ye mboka papa na eza kuna te mais abike président na bango alukile bango kimia bakoyamba ye sans problème koleka kutu peut-être na kati ya mboka na ye po bato bamoni pasi ya Congo makile na bango etangi mingi po bako reconnaître mosala président ezande bango par rapport ya kuna na Grand Kasai ezande bango kutu na est po bango ba vivre pasi na kati ya Congo mutu ya sauver bango na pasi wana considération kozala mingi kutu kuna par rapport ya Grand Kasai Équateur tomonaki Martin Fayulu pe alobaki akokende Équateur seke mokonzi ya mboka awakende Équateur mpona oyoki Martin Fayulu mpe awakita na kati ya Équateur to ndenge nini ye président de la République Fachi Beton programme na ye asalango déjà banda kala ke esengeli mpe asala tourner na kati ya mboka ake Grand Kasai esengeli kende su na Grand Équateur. Alors Grand Équateur wana nde toyoki susu oyo alikaka mingi kolanda komekola kaka makambo président osala ye pasali programme ake na Grand Équateur toyokaki yango na itando keke ye moko mpe Martin Fayulu alingi asala mpe tourner na Grand Kasai Grand Équateur bapekisi ye te akokende na ye mais tokotala makambo ye akokende na makambo président akokende po ye Fachi Beton azokende kuna en tant que président de la République akende koyoka makambo ya base ya bana na ye pasi na bango pe akopesa bango solution mais Martin Fayulu sokake akopesa bango nini est-ce que bakoko bongisela biso minda koto bongisela biso mai tongela biso pont Martin Fayulu akosala ngo ye azokende kaka mpona asala campagne na ye balinga ye alobaka mabe ya président esili aza na eloko akopesa bato ya Équateur te bato ya Équateur bokoyokanga Martin Fayulu soka ye aza na eloko akopesa bino te mais président Fachi ye nde azala makoki akoyebisa bino ke non esika bosengi boye ekopesamela bino esika bosengi boye ekopesa bino mais Martin Fayulu a quoi à vous donner donc on a pasteur akoya kosala ma propagande ne pour la élection mais il ne viendra faire rien là-bas il ne viendra vous donner rien là-bas à l'Équateur donc à mon avis c'est déjà bato Équateur baye bakango déjà OK moi na mboka toki de petit na émission na biso Dani déclare ni nango zo passer na gouvernement na biso moi na mboka limbola non bana mboka wazolanda en tout cas makambo ya Dan Getler wana toyebi ke papa wana avoir mi makasi na mboka na biso Congo ayibi ezaka lokola tamoko papa Albert Yuma abandaka koloba que nous avons commis de grosses erreurs dans ces pays de donner aux expatriés qui venaient dans notre pays qui venaient main vide et qu'on a donné qui ont fait des prêts à la banque et qui ont hypothéqué des carrés miniers donc bato moko bauti na bango poto baye balingi bazwa mbongo na banque bakoma ba opérateur économique mais eloko akopesa eza te akopesa engage bapesi bango bacarré minier bahypothéqué donc on a créé fabriqué des opérateurs économiques et d'ailleurs kutu moko na kati ya bato wana qui n'avait rien nde Dan déclare
Donc wana ayaki soki na âge à 21 ans aye na kati ya mboka Congo akuta na circonstance moko bakuta na président Kabila nde bafaçonne ye bafabrique ye bapesi ye bacarré minier bapesi ye bamabulu ya pétrole abanda kogérer mais il azalaki ne lokola parapluie lokola eloko moko ya liboso mais celui qui était derrière c'était lui-même Joseph Kabila qui dirigeait les choses mais à travers ça en tout cas komaki milliardaire mutu mbongo ebele sikoyo États-Unis ntango amoni ke bapo ya azovuwa matro na Congo azovuwa matro ya Congo alors esengeli Congo azokoka te kozwela badécision esengeli tozwa décision mpo na ye. Donc gouvernement américain ezwa décision ekanga mosolo to misolo ya Dan Getler oyo ezalaki na poto na babanke ya poto na Europe na Amérique mpe na bipai mosusu babanke nyonso bambongo nyonso ya Dan Getler oyo ezalaki kuna Amérique akanga yango mpo na nini ye avwami na ndenge ya mabe na kati ya Congo. Nde sikoyo basanction wana oyo Dan Getler azwaki epai Amérique esali ke akoka kozongisa biloko ya bato ya bakongole po sanction wana oyo Dan Getler azwaki bakangaki bambongo a partir ya poto akomaki na pasi ya kovivre po États-Unis d'Amérique ndenge tosala na ye partenariat privilégié ye ayebisa président Félix Boye ke bacontrat oyo nyonso oyo bachinois basali si yango au clair parce que eza opaque moyen ya kovérifie yango eza te nani fo asala boye bino boye kosala contrat na Congo bo devoir Congo nini bino bozo exploiter biloko ya Congo mais bino bozo pesa te oyo bosengeli bopesa Congo alors bacontrat wana ezaki ya kobombama yebanaki te nde États-Unis ayebisaki président Félix bacontrat wana fo emonana fo ebima na mpwasa toyeba qu'est-ce qui s'était fait alors ebangisaki dans Getler nde commission moko ezalaki mise en place directeur du cabinet Yembo ministre de la justice Rose Mutombo bazalaki wana mpona kosola à l'amiable na Dan Getler mpona kozongisa biloko oyo esengeli Congo a récupéré basalaki contrat wana mais contrat ntango esalami balobi na batélévision ke biloko ezongi mwa mabulu ya pétrole ezongi mwa bacarré minier ezongi mais association wana etalaka ebanda otala mpe makambo wana ya nous devons pas vendre le Congo association wana nsima koyoka yango balobi ke bosigne bosali contrat bosigne makambo mais bobimisa yango au clair contrat wana gouvernement oyo bosali na Dan Getler contrat wana ebimaki na mpwasa te nde toyoki ministre na biso ya gouvernement Muyaya aye koloba ke contrat wana ekozala à la disponibilité pour population ayeba yango bato bakoyeba yango kaka c'est les États-Unis d'Amérique wana ezaki ministre na biso ya porte-parole ya gouvernement Muyaya Mutalobi on ne va pas mettre na place publique contrat wana seulement les Américains qui pourront être en mesure ya koyeba yango d'après ye alors même Peter Pam ntango basignaki contrat wana alobi bon nayoki ke boyokani entre gouvernement na Dan Getler mais contrat pour signer j'en doute plus je suis un peu sceptique wana mutasolo babongo Peter Pam donc pour le bloquer je ne suis pas vraiment convaincu alors de papa oyo asali ba déclaration Dan Getler abi je respecte pleinement l'accord et je confirme que tous les permis de licence détenus par le groupe Getler seront restitués, a-t-il affirmé. Je respecte pleinement l'accord et je confirme que tous les permis de licence et licences détenus par le groupe Getler seront restitués. Donc, bazwa ki yango na ndute. Ba licence, bazwa ki yango na ndute. Ba biloko wana ba permis, bazwa ki yango na ndute. Mais si il y a des déclarations, il y a Peter Pam, des déclarations, il y a tout, on ne peut pas vendre le Congo. Dans le Dan Getler Azoloba, que permis la licence, je vais les restituer, a-t-il affirmé. Pour l'homme d'affaires israélien, il était donc temps de trouver une nouvelle façon d'avancer.
qui libérerait ses actifs vitaux pour développer le Congo, développer sans les contraintes des tribunaux. Ah, t'as l'homme d'affaires pour l'homme d'affaires Gettler, l'homme israélien. Il était donc temps de trouver une nouvelle façon d'avancer. Il était donc temps de trouver une nouvelle façon d'avancer qui libérait ses actifs vitaux pour être développés sans contrainte de tribunaux. Donc, après, ce qu'on a libéré, il y a détenir l'État, il y a des tribunaux qui librement à décision, il y a libéré permis, donc après avoir ma réaction n'est ce qu'on dit qu'on libérer yango. Donc moi mboka biso na toyebaki ke mwana mboka liberaki d'aba biloko tout tolandaki yango wa ezaki yango ya lokuta to ndenge ni liberaki nyonso te yango tozolo bana mboka ya Congo tango batindi bino boke kosala bakor liberaki nyonso te ndambu. Dans la réaction, il y a association, nous ne devons pas vendre le Congo. La réaction à Peter Pam, il y a une réaction dans des clairs à Zorobake, na lingi, na livré pour le développement ya Mboka Congo, mais pour la solution à l'amiable, maintenant na lingi, na livré, ba permis, na biloko nyonso oyo et sengili. Pétrole oyo, obika entre Angola na RDC, océan moko tozakala ensemble wana. Pétrole ezala kuna, ezali ki géré pa na siko nyonso wana azongisa na mboka Congo. Donc siko pression azozo en Amérique ya makasi siko yo azui mokano mais na contrat liboso azongisa ki nyonso te sima ya ba pression Amérique ndi azui décision azongisa siko nyonso omon nde makambo esala malakata mboka Congo. Donc pression Amérique est très important et tindi azongisa nyonso et pas ya biso ba Congolais la kata mboka na biso to profiter biloko na biso po avoir mi na mboka na biso avoir mi comme milliardaire biso ba kolomboka tozana nu ba pauvre et tikala sala matin na mboka moko boy. Mais ceux qui ont un petit bloc on a tout ba kokanga et to ndenge ni mwana mboka limona na ba soki ye makambo azoboya soki azongisi biloko nyonso et que na cours et tribunaux te azongisi librement pe makambo suki wana pona ye nzoka tokotuna ye biloko ozwaki opesaki Congo eloko te ozwaki yo moko te l'année sikoyo mais balobi ke bakokenda ba cours et tribunaux te ils se sont entendus à l'amiable. Donc gouvernement ce que alimbisi na ye pour vivre kaka récupérer biloko na ye ne bakambango sokeli wana dans Gettler alobi azongisi sikoyo azozongisa ekende sous justice te ne balobi à l'amiable bayokani bongo na gouvernement na ye à l'amiable makamba justice te. C'est ça le problème. La mboka toujours petit à petit au côté aussi ya chebe tout le monde a posé chebe uti koleka awa tout le monde ka za toujours ba kuma ba za toujours kotangama mais to ebité ba tongo bokanga bango to ndenge ni limona no bana mboka bazo. Oui. Dossier wana to ebi que et comment que déjà suka ba ke ba comme ces autres makaka mais ba zwa déjà compromis ba musu ba katil bango pe ba 10 ans de prison kaka oyo mulambo wa kanga maki wana na audience musu wana lekaki wana nde ba quitter na bango ye ba quitter moi je muta amoni bongo ke ye azania ba greffe moko ye atinde kotinda mutu ba cité siko justice aza incapable ya kosambisa président Kabila on a mibeko ya loi ya ancien président et tikala ko kanga bongo justice amoni que non nous sommes limités to ko bengisa président Kabila te donc pour bilemba aza acquitté ba musunde ba katili bango bitumbu na bango ya ba 10 ans de prison selon mbeba ba mona ki pa ya mutu na mutu ndenga bandeko bomba vérité ndenga bandeko azaki condamné la situation. Donc ezala ki ndengwana makambango eza bongo neto ba bourgmestre mususu kutu ba cité bango mais ba sambisi bango na noté alors et ce que na suka tozo zela siko o ba cité ya suka ba se présenter la justice po ba mususu wana ba bourgmestre mususu wana ba cité wana nanu ba sambisi bango te donc tozela ba sambisa bango. Ok, tout ça va ça bango toujours petit à petit dans mboka tout le monde entre guerre Russie na Ukraine tout le monde ba pays nyonso ba quotité mais tout le monde RDC aza toujours ko bakeye aza na sima Ukraine pourquoi Russie azotake Ukraine to éviter limona no ba na mboka. Donc na ONU ba pays nyonso oyo salaka ezalaka membre ya ONU bakendeki po basorola tina makambo ezoleka na kati ya Russie na Ukraine ndenge Russie akoti kobundisa Ukraine
ebimi lokola violation ya ba territoire, incursion, occupation, invasion, ba terme belé français à couper ça. Alors bazui décision kuna unanimement ba pays belé, la majorité écrasante ba lobby, nous condamnons la Russie pour l'occupation ya frontière ya mboka batuya Ukraine. Ba pays belé ba lobby jamais biso tozana sima ya Russie. Lokola ba Venezuela, lokola ba Biélorussie, lokola ba Corée du Nord, lokola ba Chine, bango baza sima ya Russie. Mais donc na siko na ba Afrique. Ba mboke belé Afrique bangi makambo. Omona ka vidéo moko bando leka. Mama moko zolo ba papa fati. Biso toza iloko te liboso Russie. Papa fati. Ce qui est battu, yo le bac je ne suis pas au courant. Maman a vidéo à Zolo Babon. Ce que comme Pesico Bongo, RDC Loba, Afrique Boloba, va payer belé Afrique Balobi et Toboyi Bangam. Ils se sont abstenus. Mais RDC à lobby Nazamo Bali. Je dois donner ma position. La cause de l'Angembote. Ou bien je suis de ce côté, ou bien je suis de ce côté-là. RDC lobby, je condamne la Russie qui a fait l'incursion dans l'Ukraine, a retiré ma troupe naïe. C'est la posture RDC. Ba tuebele bagangi. Facho lukanini, olukila RDC makambu. Ndenge nini? Guerre yango pona Poutine. Ya lobby que Ukraine ezalaki moko ya bamboka ya bandeko sala IRSS. Lokola ezana influence na ye ekokota na Union européenne te mboko wana ekokota na OTAN te osoki ekoti na Union européenne ekoti na OTAN c'est que armée ya Union européenne armée ya États-Unis ekovanda na kati ya Ukraine. Alors wana eza atmosphère ya Russie, wana eza entourage ya Russie aboy alobi lokola nano okoti te fona kote la yo fona kote la yo c'est que Russie tango azokota boye États-Unis alobi biso tokokota nanu na guerre wana te biso tokokota na air wana te faci beton biso tokokota na guerre wana te mpona na signé te kokota na kati ya Union européenne. Alors faci beton abangi te alobi nga naza na nsima ya Ukraine, nga naza na nsima ya Ukraine. Bapays mosusu babangi faci beton alobi nga naza mobali nga nakopesa position. Oui, même la Bible, mutu faut loba, ou bien aux alangambo à Satana, ou bien aux alangambo à Nzambe. Mais ce qu'on a dans les alangambo, il y a katikati, katikati, pas Nzambe katikati zalakate. Si qu'on kuna pesa la kibongo, ba pays nous Afrique, ba s'abstenir, ba ça mibalité. Fausse opposition, yo aux alangambo nini, aux alangambo, fachi azu décision, là dans alangambo ya, condamner Russie, ngambo États-Unis donc, ngambo Union européenne. Ba chaîne belé ya pote lobby en tout cas bino na Congo muta kotili bino guerre ba occidentaux muta nyoko libino occidentaux bongo bozo pona so ngambo wana biso eloko so tinda biso porte parole au gouvernement a lobby ango bozo banga pété to banga te porte parole a bengo eloko tindi biso tozala tozo a décision wana po ndenge toza boye biso RDC tokobanga eloko te toza pe pays oyo ezalaki occupé ezalaki pe Rwanda bakotili biso siko ndenge Rwanda bakotila kabiso tozo molango mabe kuna na ngambo kuna toyoki ke Russie akoteli Ukraine siko kuna tobeta maboko ali siko kote tolo bakeno Rwanda boyo sala mabe ndebo okotela biso siko ndenge Russie azokotela Ukraine ale kuna tolo baketo beteli bino maboko toza pour Russie wana tolobi donc to sali makambo nini soki awa tozo condamner Rwanda osala mabe pona kokotela biso soki kuna Russie akoteli Ukraine to kolobaka ka pe Russie osali mabe ndenge okoteli Ukraine. Voilà la position de Fachi wana porte parole ya gouvernement mutalobi bongo siko ngala zala kati ya gouvernement wana nazo position mususu atakuti motema langa zala position mususu mais na kolanda ya gouvernement même na église na zoaka exemple l'église ata passer azana doctrine mususu alobi que Yesu azan nzambe yo mondimi ondima kateke Yesu azala nzambe mais soutenir que passer à l'obit
ce qu'on dit bien en c'est que bima l'église wana que ndoko loka sika ba lobaka ke Yesu azanzambe te mais tant que ça l'église wana lokola pasteur alobi ke awa Yesu azanzambe c'est que yo landa kaka donc na Congo yo ata mutu alobi ke angala zala na ngambo aris mais lokola gouvernement Fachi Beton alakisi biso papa okosala lelo côté biso nyonso na sima Fachi biso nyonso na sima gouvernement tozo condamné russe nenga kotelaki Ukraine c'est ça la position on nyonso ba raisonnement na bango bazotia biso esengeli tozala na droiture wana bolamu oyo États-Unis asali biso soki dani getile relations zongisa biloko grâce à nani ya États-Unis après ces punitions bambongo nyonso akanga soki lelo atie pression contrat osali eza bien te mutu aotia pression dani getile azongisa biloko nyonso nani États-Unis tina fungurume lelo ozala sima États-Unis a soutenir ozana sima ya États-Unis à 100% John Biden bapesela mbote na Fachi maboko main dans la main bazinga ye boye namoni wana ni président moko te John Biden bande na pouvoir azinga penza na nzoto na ye soki Fachi te donc faut comprendre makambo eza wana Fachi na John Biden babetaka cop basolaka na téléphone donc ya kosakala kutu te siko kabula bango ekosimba te biloko nyonso oyo ezalaki na maboko ba chinois obeke na régime oyo eleki Kabila apesa mboko na maboko ba chinois na maboko ba parce que eza bana mokili ezokabwana na deux blocs bloc Chine Russie na bloc États-Unis Union européenne deux blocs yango soko za la position te OK lokola soso faut aller na deux positions si qu'on nenge toza boye biso bloc oyo biso président Félix ayeli biso to côté na bloc ya États-Unis mais la temps ya Kabila tozaki na bloc ya ba nani ya ba chinois tala makaba chinois basali biso là c'est moko na kena na émission na lobi ba européen bozoyeba buzoba boyosala boyeba te po biso ezala na tanga na message moko ya prophète Branham il y a qu'il y aura une troisième guerre mondiale où la Russie va attaquer les États-Unis, où la Russie va attaquer l'Union européenne, où la Russie va attaquer Israël. Si qu'on Russie a s'armé déjà à partir de Chine, à Zaleko Yiba, na Iranium. Bazuitan ba yibi ba Corée du Nord ba yibi ba IRSS ba yibi biloko zo ko s'attendre. Basala wonde yin. Na Iranium ya Congo. Bazongo na tanine. La régime le kaki. Donc bazwa ki ba arma ki bango. C'est pourquoi États-Unis qui non. Faut récupérer le Congo. Parce que balobaki que l'Afrique a la forme d'un revolver mais la gâchette se trouve en RDC. RDC est capable de koboma mokili mobimba RDC. Azana matière et koboma mokili mobimba. Oh c'est la deuxième guerre mondiale. Ezaki bombe nini. Oh beta bato Nagasaki, na bato Hiroshima wana. Et où wapi? La Congo te. Congo faut ko kebela Congo. Eza mboka moko eko beta pe bungisi mokili lelo. Risa comme pe lo lend. Moi makamesa mana risi koyo. Risa koti amone que dans 48 heures na kozomboka wana. Na kuti résistance. Ukraine et résister et ça les sonne na président Risa le non omboka moke boye so wana ngenge na ngai ko kita wana niveau politique na ngai ko kita sengeli siko na brandir ba arme nucléaire asimbi s'attendre abiso bo meki kaka na foudroyer bato bazo banga ba français ba banga ba nyoso ba banga s'attendre eloko salama na matière ya RDC baobanga ebokeba yango ba pays Afrique baboye ko pesa position d'abord ba banga s'attendre mais lokole uti na Congo America lobi ngape na ye ndenge toyeboye siko Europe ya zaki na sima ba Rwanda pona koya ko yibaka ba minere azo bateke ba chinois nde bazoyiba po ba koma ba grande puissance ba matela États-Unis mais ba Europe ngala yebisa ki bango ba Europe bozoyeba te la troisième guerre mondiale Russie akokane la bino bozwa minere o bosala na États-Unis bloc bozo kokene musika siko yonde ba se ressaisir Union européenne et se ressaisir ne ba kovande siko bloc moko ba comme bloc ezoko se dessiner siko ya bien Union européenne avec les États-Unis na kata OTAN avec Israël basali alliance Russie ezo menacé que ceux qui n'a joué Ukraine nazo baluka na côté de bamboka muso Union européenne nazo foudroyer bang wana Russie mutazoloba Poutine donc a le but nazo kende feu alors biso photo c'est armé awa na Congo lokola États-Unis mutaza awa
mutako simba ba minere wana pamba te o ba minere ya kuna ya shikolobo ba iranium na biso wana exploitation ba pekisango me ba yiba kaka tilelo ba mituka bele ya ba minere zo bima to yibite na kata mituka na ba iranium za kuna ezo kende wapi à la vie de bato aner na bato degem o bazana no animé ya l'esprit ya mabe ya kobebisa mboka on peut comprendre ba député ba longola mandat ya 5 ans comme 7 ans pour le biki bino bokote l'Ukraine tondereni. Oh, ba député bazuli kanisi ya kolongola ya kosala révision constitutionnelle ils en andé mutu ni na Congo ako proposer loi hein et sa proposition de loi muta proposer na yena ko pekisa nazoka safu asiliki nazoka mususu wana azamuta ensemble kamitatu asiliki opona nini mais muta sala makoki ko proposer loi na ye hein akoti yango soki bakondima bandimi soki bakondima ngote bandimi ngote mais comme ko sala peleke seigneur so ala po mboka oyo bapaya bakota mabe ba étranger batondi oyo ezala ka bitumba ya bapaya na ba père et de mère nde ozomona boyo mutakobimisa ka mwa lwa moko boyo ki peleke se côté ba menace bandi ba sito ba safu wana on dirait mu Congo te ande ko la ka mu Congo mais mutu moko e bouger na yebisa ka ekuta ke traitement yebe fala zo traitement kuna comment on soutenir mutu azake asa congolais de père et de mère te o ebili tata bili maman mais on se soutenir pour la mbongo kanyaka oteka mboka na yo c'est pas normal donc mutu azana droit ko sala proposition de loi que tolingi mandat ya président elongo na 5 ans que na 7 ans et ça la France ba mema lisumu eza constitution na bango so be biso toke bongo bon mabe eza wapi o tango na 2006 ba changer constitution ba ndimango te na 2011 ba changer ngo susu hein oh non si quand on kende so na deux tours peut-être on na tour moko hein be changer mat tilelo oh non si quand ndenge président oh ya longwe fois wa kasisa $685,000 salaire na ye faut ba bomba ka na plus de 200 batu ba mora faut battre la kaye et ça kunat leo to soko ko juger Kabila te pona ni batika ko kango bongo si qu'on faut tout nous cato réviser biloko wana et zo bebisa mboka mutu akozala au-dessus de la loi te au-dessus de la constitution te que mutu mobimba ko nzamba kele lokola biso nyonso mais bako juger yete ba juge moko cour moko ekosambisa yete toko réviser te tozo ngisa biloko na ndenge normal hein mutu nyonso ayeka na mboka boya te makolo boya comme neka congolais akope c'est peu candidature na présidence c'est quel pays et cause la bongote donc biloko wana révision wana et c'est très important ceux qui va adopter ngo est normal pour bakambo belé eza ya ko réviser la kati constitution wana basala ngo pona ba rebelle constitution wana basala ngo pona eza constitution ya rébellion ba uti na rébellion ba ye basangani 4 personnes 1 plus 4 basangani basali bango constitution moko boye po ye bongisa bango ba vanda ba yiba mbo bien ba miki ko revoir ngona 2006 wana ba koti biloko mususu bami ko revoir ngona 2011 donc ko changer la ko changer sikoyo mwana mboka ye il faut bongisa constitution bien et ba député musu bazawana banda ba kota na 2006 bazaka katilelo ba coopérer seni comme na ya bango to ko luka peto ba changer na kutula bakisiri bango même mandat ya ba député et cause de la kasusu te que 50 députés za la kaka wana mandat ba député ba force la kaka une fois renouvelable faut ko taper la ko luka député moko boye akota be mandat ba député na ba sénateur ba musu 20 ans 15 ans banda mboka ko RDC banda Kabila ya basala kaka wana député sénateur atiki mwana nae atiki mwasi nae mboka ngoya bango ya ba famille na bango besoin kilo wana te point besoin ngoka tant mandat la bino komi na suka likambo zaka na tango nango batu babanga kasoko lingo simba constitution ekeba bakebeleni photo toucher yango ce qui peuple la lobby que non bo simba bo changer biloko ezo tonga te to longo yango ce qui ba douter na l'Assemblée nationale toke na référendum peuple bo loba bo lingi to changer bon ce que peuple la koloba bon moi la ke makambo kende boso sona bolo papa bo sale logo te yango bozo renouveler sous ba mandat la bino tende nana le bito sale logo te to sali musale bele mboko esike uti talanga na lobaka esika tozokende tokomi nanu te mais mutu pe azala reconnaissant que esika pe touti toza pe wana te mboka pe vraiment mutu akoyeba te esika Kabila tikala mboka toza so wana te malgré que ezala makambo ya kobongisa pe ezali esika tozokende na tokomi te ndenge biso na imini na biso na yede pesa ezala victoire ezala makambo ebele kobongisa nanu oyo akosa biso toke bacommunicateur toke na chaîne ya télévision to mission ezoya bokondima batafali bokondima tomalaka to mission esalika 2 jours tokende boye na bachaîne yapi to mission lango tozanga ye maloba ministre wana ya commerce wana ministre nini kutu économie asaka wana amema biso na lokuta to mission ezoya bato bazofinga président wapi to mission
bato boye siko bazalaka wana balongwa gouvernement ya sikafoya bato basalaka eloko te fo balongwa bawaro esali eloko te oyo bakogangela wana kutu nabenga oso bawaro te wana gouvernement bafufu na bana kosete moko tala na Lubumbashi maire de la ville alobi taximene nyonso akomatisa transport aza na mandi ya $200 maire de la ville ya Lubumbashi alingi makama transport etikala bonyokola population te mais awa ye ministre wana ya transport wana tala biso okende wana tout ensemble po bango baya na mission ya kobebisa Cheribe okende wana aya na mission ya kobebisa ya kobloke makambo ayinisa faci na mitema ya bato alongola mitema ya bato faci asala makambo ya mabe transport ndenge komba demi-terrain est-ce akipaka utu bala masala baba voyage na ye akipaka ngo te na oyo ministre oyo ya transport azalaka pa ya ngobila wana ministre ya transport wana asalaka mosala nini donc balia ka mbongo na bango kaka vraiment ngobila longola eta kolongola parce qu'il ne fait rien ministre ya transport wana transport eza pasi bato aboye tobenga bango banani na mboko oyo yango biso tozala mpona kodenonse bango biso baparlementaire debout makambo wana nde fayulu fo asalaka mais asalaka yango te ye kaka élection 2023 ye kaka wana atelemaka wana mais mpona kotala fonctionnement ya gouvernement ndenge otambola azalaka kuna te wana tikela biso tika todenonse na biso ok mwana mboka merci mingi tv zangoka tokomi na suki émission na biso lobano ya suki ezani mpe numéro ya telefone liba ya suka ezaka président nanga Faci Beton peuple elingi o mingi na kati ya mboko ya RDC batikala kosobana ata ya Kasavubu président ya sûr oyo ya longwa aye na mboko oyo na pouvoir sans coup d'état talaka Kasavubu aye aumela te coup d'état Mobutu aye na coup d'état alongo pe na coup d'état le père Laurent Désiré aye na coup d'état Union européenne était biso Joseph Kabila aye kosalisa ba élection nde Félix abimi siko la voix ya Nzambe président aye démocratiquement pe balingi basala coup d'état ekosimba te yango nazo lancer message par président Félix vraiment oza Nzambe zala vigilant sala bolama ya peuple congolais social peuple zone la case sociale soki bongi nango vraiment makambo kozala bien équipe na biso faut que de coupe du monde président côté isika nyonso yebisa ba passer bakota retraite pour équipe na biso yebisa bangango bazala kata ndako na yo po ndako mokonzi kozanga nganga te yebisa bangango bazala kata ndako na yo bakota makambo ngo équipe na biso ekende liboso poto za coupe ekomatisa yo makasi soki ka coupe tozo yango esili ba peuple ya Congo babosani na pasi yango tokomi kokende liboso failu tokobosa na ye na oyo wana ya pembe na kuna liboso tokobosa na ye wana yango kana ezopesa message kote wana makasi penza kote équipe tozo coupe wana numéro nanga plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 Kambote Kieno betukumani anga tuzole le président de la République parce que boko kanisake azali moluba amibambika ko kombo manyanga poma lobaka ko da manyanga pe baluba bazali poma lobaka ba manyanga pe de pesa zali ngana za moluba te na sa penza manyanga bino bolobaka ko de pesa za baluba te nga mona manyanga nalinga kaboye banga kinga mona manyanga potila manyanga ba ide pesa zali yango nazo pesa mbote tata président Kambote Kieno bela manyanga babontelo kuna mputu kuna luozi ikuluveni Kambote Kieno lo soutenir émission ya mwana manyanga mpangelo kibeni ala Kambote Kieno mukumba Yesu Kristo au revoir merci mingi tokomi na suka émission na biso magazine ya Yoka Base merci na Edge Kamando za toujours na sima caméra na Sergio Penze maboko trepe badana sima caméra tokutana biso ya bino bala sima bye bye